présence na yo nde ekamba biso. Saint-Esprit zwa lisusu contrôle ya esika opposant Nzambe. Oyo confesse bozambe na yo te eza neutraliser na kombo na Yesu Mesia. Makila na yo ezala couverture oyo ko couvrir biso kati na esika otwa ndeko nyonso esika bakutana. Nzambe malobe ute pai na yo ezwa place na mitema na biso na kombo na Yesu. Amen. 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 Tokoyemba nzembo na biso ya sekele ya libala. Amen. Amen. Sekele ya libala, sekele ya libala, sekele ya libala, kokangama na Yesu, yendekisi ya libala, mosantu. Totangi mikanda na Bible pe bakomi yo likambo ya libala. Sekele ya kofanda na libala, kokangama na Yesu, yendekisi ya libala, mosantu. Amen. Amen. Toyembike sekele ya libala eza kokangama na Yesu, yendekisi ya libala, yende Jehova Shalom o apesaka biso kimia kati na mabala. Sekele ya libala eza teke kozala na nzoto ya malamu lokola biso ba mama, eza teke kozala na bassin. Sekele ya libala eza te oza mulai pembe muke munene non. Sekele ya libala eza kozala na Yesu. Naza ba papa mbalawa, papa maku, papa alpha boko permettre nga na yebite na kwa koloba o na loba. Amen. Sekele ya libala ezate ke kozala na tolo, puso na bitolo ensusu bato su ba comprendre po ba papa ba na tolo ba mapi baza na tolo. Mais sekele ya libala ezate ke kozala na mabele minene nde yango ezo sala sekele ya libala non. Sekele ya libala eza kozala na Yesu aza activer kati na yo pe kati na libala na bino. Nde wana to mona ke tolongi onyeza instruction ya libala. Amen. Amen. Tu as entendu sur la sekele ya libala. Pourquoi libala est une institution moko divine ou par Nzambe. Nzambe za créateur, il y a libala l'institution plus ancienne donc ezali Nzambe moto akeli libala. Il a importance makasi ya koyeba to ba teme bele c'est to lobeli déjà o eza bolamu mingi vraiment na tia na libala. Amen. Amen. Sikoyo semaine passée Nzambe asala biso grâce de semaine passée to lobela ki na tina activation ya bana. Semaine deux semaines passées to baki na tina activation ya bana. Semaine passée to zonga su na teme yango lo lenge ni to koyi kozala bana o baza modèle. Lo lenge ni to koyi kozala bana oyo baza ba flèche. Le lengeni to koyi kozala bana oyo bako attirer bato bana oyo bako distinguer na société na monde. Le lengeni to meka ko bakeza devoir ya papa na ya mwasi ozolanda biso esiko okutami nde to koyeba ko activer bana na biso. To koyeba ko éduquer bana ki amoni papa mususu azo respecter ninga respecter papa na ye. Amoni mama mususu azo ko respecter le lenge wana. To lobela ki makambo wana. Oui, c'est ça. To lobela ki yango semaine passée bana baza ba flèche pourquoi bana ba uti wapi ba uti na bosaka na papa na mama. Alors eza ba fruit onza mazo pesa na kati ya libota. To lobela ki ete ba fruit wana nza mabe ba flèche, tu vas savoir que flèche, mon toi tu n'as pas la flèche, il y a comment présenter mes flèches c'est comment déjà. C'est-à-dire que ban na fois ça makambo o yo salité, ba on va kende au-delà. Amen. Mais si ko yo po au moins na flèche, tout est makambo na nyonso eza responsabilité à papa na maman pour d'accord. Ça là qui bana ba kende liboso. Tout est même na niveau éducation, même na niveau ya kubongisa ndaku même dans nzela bozambe makambo nyo totalisaki yango. Alors to bali persu ke ezabela ngambo muso ya négatif papa na mama ko sala ke bana baza ba flèche te. Komando nyo so to bela ko to saki volume 1 pe to saki volume 2. Après tu as dit que le blabana oba botami libanda ya mariage ndeni to koyiko sangsa bangona oba so botama na kati ya mariage libanda ya mariage na ndenge nini moko kati ya conjoint abota ava bakutana o azana esiko na ndako yango to so ba kebano ba botami libanda ya mariage. Alors to bana na bayaka ba éducation moko différent parce que awuti na ngambo ya muto azoboko le soit papa ou mama ayesi koyo na koyepa ya papa bien pa ya mama oyo abala déjà mutu mswaza azwa responsabilité na ina musu
mosusu na mutu mosusu o bazo tambusa libala na bango na ndenge nzambe apamboleli bango. Alors bana wana ntango bayaka ezalaka mwa pasi lolenge nini tokoki kosala mpo tosangisa bana baza na meme éducation bacomprendre ke oyo aza yaya na nga oyo aza leki na nga. toloba mpe lolenge nini mama oyo azobokola mwana ya mobali na ye ubie papa oyo azobokola mwana mwasi na ye comportement nini tokoki kozala nango devant bana na biso wana. yango tolobelaki 2 semaines passées mais soki ndeko olingi kolanda mateya wana nzambe asala biso grâce na chaîne na biso ya Congo Mokristo okokuta yango kuna. tolobelaki lisusu eke ezosenga bapamana eza bana baconseil ya malamu ntango aza kovanda na ye. pourquoi omoni totesaki bafamille baza responsable eke mwana so alingi kobala toujours famille olinga oyeba papa na ye aza wapi. donc biloko wana eza malamu mwana bolingo na bino esili mais bana fo bolinga toujours boyinir bana mwana yeba tata na ye epuis bana bakende toujours liboso. amen. sikoyo lelo nzambe asala biso grâce tokolobela quelle est à toi position? Ok, position te modèle nini oyo yo mama ozali kati na ndako. Lolenge na yo nini? Lolenge na yo nini mama kati na ndako ya libala ozali la kandenge nini? Evangeli na yo eza nini? Eza lolenge nini kati na ndako ya libala etanke mama? Donc pour la viango position na yo na kati na libala lolenge nini oyo yo ozali mama kati na libala yo ya mwasi ozolanda biso na ngai onaza mwasi lokola yo lolenge nini tozalaka kati na ndako ya libala. Évangéliste parce que mwasi nyonso te aza mwasi ya libala. Amen. Amen. Oui. Mwasi nyonso te aza mwasi ya libala et puis mwasi nyonso te aza kati na libala. Na loba mwasi nyonso te aza mwasi na libala ndeni parce que tozala ba catégorie. Naza mwasi na yebi mwasi muso aza mwasi libala te mais alingi nde azala kati na ndako libala. Donc aza mwasi oyo azala ba sentiment moko ya libanda ya sepe donc pose la laisse chose na libanda mais yo oyo yebi ete tant que papa omoni eka mwasi obi ke nazwa ye yango na mukana na juge eza na Samson mako amona ki mwasi après ake koyebisa ba parents na ye abina moni mwasi moko oyo miso sepeli na ye bokoki kobalela ngai ete ba parents ne babaki ne est-ce que na libota na biso na bandeko na yo moni mwasi mosusu te mais na comprendre Samson abaki papa na moni mwasi moko o miso na nga esepeli na ye obi miso emonaka erotika la kotonda te mais mwasi oaza mwasi na yo eloko yo okoloba na ba parents na moni mwasi mo motema na ngai esepeli na ye parce que mwasi oyo balongola mukuwa epai na yo na côte na yo balongola mukuwa. Alors tant yo moni motema no fo sentir esepela mais tant miso na ya yo moni yeba ke lobi ekomona lisusu po le lengi miso no moni lelo aza pemba za munene aza mukie lobi ekomona ya konza ye munene donc miso no ba no laksa toujours ba négative moko boye mais ce qui motema na yo mute sepela ki na ye nde wana abenga mi mwasa libala epa papa ozolanda biso. Amen. Amen. Et on va moli maman place à toucher à Samson, c'est très important. Pourquoi Samson n'est la gamme qui nous dit. Voilà moli moi c'est qui va apparaître. Mais sur papa Samson c'est pas la question tu n'as qui. Ali Samson parce que moli souté à dehors à Philistin oyo. Y habite misu nanga pena et yanga la linaye. Alors on est sur mutema mona ina ngote. O tobe a misu na kata mutema. Mais conséquence c'est Samson asibisa ki yango. Comprends maman. Tout temps là papa pour battre va comprendre que eza biso te meza maloba nzambe natanga tala portugais papa o lingola nao. Totangi na mokana na juge 14:13 et 14:3 pardon. Mokanda ya juge 14 verset 3. Porém seu pai na bandaka longtemps Samson abise ba parents mais réponse à ba parents na. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: papa na maman batune malamu vraiment. Não há porventura mulher entre filhas de teus irmãos? Est-ce que basi mosu bazato basi bandeko na yo? Nem entre todo meu povo. Atana libota na ngai vraiment. Para que tu vais tomar mulher dos filisteus. Réponse à Samson. Mais réponse à Samson. Samson disse aos seus pais: Samson leva papa na ele. Tomai-me esta porque ela agrada os meus olhos.
yango likambo touti koloba awa Samson bisi baparane papa makuke bozulanga ye po asepelisi miso na nga ta mosu mpe eza na papa mo lelo ozolanda biso olingaki ya mwasi parce que asepelisaki miso na yo me na oloba ke mwasi nyonso te aza mwasi ya libala yo olingaki ya mwasi mpo mona kozala na posa ozala marie obala me ya mwasi aza na niveau wana te aza na posa wana te azala mwasi ya libala me aza na posa aza na kati ya ndako ya libala moni siko esika problème ekomi grave parce que yo oza na posa ne azala mwasi ya libala me ye aza na posa aza na ndako ya libala eza différent moto aza mwasi ya libala na oyo aza mwasi kati ya ndako ya libala eza différent mwasi oyo aza mwasi kati ya ndako ya libala eza mwasi oyo babuna eza ya libanda donc po ye ase sentir à l'aise fo aza na libanda wana azolobela wapi na boîte na bar na babalabala na banganda omoni pa mako c'est ça nde esika wana ye aza plus à l'aise alors siko papa na ngai yo olingi ya mwasi mpo ozala na ye na kati ya ndako comme mwasi na yo marié comme choix ya conjoint na yo osalaki oyo ozozwa ye ke mokuwa na yo mokuwa fo bovanda esika mo bokoma mutu moko me ye bokokoma ne mutu moko te mpo ye aza mwasi ya libala te do babuna ye eza te ka aza mwasi ya libala me azala nde na ndako ya libala wana sava bokoyokana donc ça makambo nini ngani soki olobi neke tokende na biso na bana na ngai yo oza na mwasi ya libala te moza na kati ya ndako ya libala bokoyokana mpo amoni ke esika na aza na indépendant akosala oyo ye alingi donc eza bakategorie ya basi yango wana tomoni yango tozolobela papa makulu lenge nini ma position ya mama eza ndenge nini na kati ya ndako ya libala mpo nde toza boye ngai na yo ya mwasi tozoyokana ntango oyo tozocomprendre ngai azocomprendre position nango yo mpo ozocomprendre position na yo mais ntango mosusu moto aza na ignorance eza papa mpo ye alingaki lokola Samson miso na ye esepelaki évangéliste auto te abiso awa consulter Dieu pona kosala choix à conjoint eza malamu ko consulter Nzambe Josué a consultaki Nzambe te andimi alliance wana tamsu papa na nga lelo consultaki Nzambe te osali alliance na ya mwasi alors lelo komo coûter cher yo ezo coûter cher mais ye aza l'aise parce que ye alzamo sa bala te ye tana ye yangwana ye aza l'aise mais siku yo okomi na problème okorompre ngo ndenge ni total alliance Josué asalaki David akiko futa conséquence makambo wana mais ntango alliance esamaki ye azalaki te sikoyo lelo papa ozobanga mponi bana babotami wana do bana sikoyo bazofuta makambo wana position eza ndenge nini ya mwasi kati na ndako ya libala yango moni Nzambe omoni asala moi awa soki mutu arate déjà libala doza pasi mpo na vi na ye pourquoi eza na baplace oyo libala ekokoma te ye na barolema Nzambe libala ekosuka na se na moi awa donc mwasi na mobali mama libala ekosuka awa soso muna ale sengo te na kati ya ndako ya libala azali sengo wapi esili mpo na ye parce que libala eza jardin d'Eden na kati so tokenda baparke tozaka toujours na esengo bana baokima mbo biso ya para tozwa courant d'air moko ya bien alors libala eza jardin wana ya ndenge wana tomona baparke ke bacouleur tomona banzete ya milai na ya mikuse donc kati ya ndako ya libala eza bongo papa ntango abimaki ake quelque part ntango azongi donc faut asentir plus à l'aise na loba parce que amoni oyo aza mokuwa na ye akomi na ndako na ye comme jardin na ye mais ntango moko akoti lelo nazokotela bapapa ntango papa lelo akoti akodoki ochauffe ekutu makasi amoni kutu eza désert plus que esika na uti pourtant azokota sans koyeba boni makambo kendelaki olie ndenge otambolaki ni doko yakuta eza te ntango azokota me yeba ete ke nga fai nabima nga naza moziki lelo oyeba ete ke ngai fo nakende quelque part ye akoyeba ete ke yokende quelque part mpo yo nde avant ozwa ida okende quelque part etanke ya mwasi fo oyebisa ye otuna soki apermettre okende quelque part sikoyo yo osalaki déjà barendez-vous na okende quelque part sans ke oyebisa ye yango nazobaki eza foti eza erreur ya papa ezalaki bacoup de foudre oyo esalaka bongo donc omonaki ye mabele minene omonaki ye pembe omonaki ye base omonaki ye oyebiki eza nde ye mwasi oyo mokuwa nanga te ezalaki ye te mpo ye aza mwasi ya libala te nasepeli kozala na ndako ya libala nayebi te so naofaire comprendre c'est ça ozoloba nobina très bien mais mpo to avance lelo oyo tolingi toujours continuer koyebisa bamama possibilité eza nango toujours to bapapa possibilité eza toujours ya koyeba na kobongisa mpona kokende liboso alleluya tozokota na teme na biso tokolobela lelo oyo toza na lolenge nini mama position eza ndeni kati na ndako na libala tokotanga na biso na mokanda na premier livre ya Samuel totanga na livre ya Samuel 25 verset 24 amen
Premier livre à Samuel, chapitre 25, verset 24. Poto kwa kwa position ya mama wa benga mwasi ya libala. Attends, verset 24. Hein? Amen. Ok. Pardon, pourquoi on a 10 autant qu'à 10 pour te comprendre l'histoire comme okay. 25 verset 10. Aujourd'hui pour nous mener image. Pour te comprendre na 24 ans le blabiso le bible pour la nine. Alors toi comme que na 10 pour te comprendre 24. Nabal répondait aux serviteurs de David. Nabal a izongisi et yanonaba sali ya David. Qui est David? David ya wazanani. Et qui est le fils d'Esaïe. Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'après de leur maître. Ok. 11, pardon papa. 11 et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail, j'ai tué pour mes tondeurs et je donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où il vient. Ah, c'est quoi l'accès que Nabal a boyi kopesa biloko na ye misuni pe mapa na ye et pas bato oya yebite. Wa to lui poto comprendre na 24. Oui. Alors la 24 Bible puisse se jeta à ses pieds. Elle dit pendant la 23 par moi. Avec toi, lorsqu'Abigaël aperçut David, elle descendit rapidement à l'âne. Donc Abigail quand moni David koya akitimbangu tomba sur sa face à sa présence. Akitimbangu na punda oya qui peut amikitisi boso ya elongi ya David et se prosterna contre terre. Amilali sina mabele. Puis se jeta à ses pieds. Pe amikwesi na makolo ya David. Elle dit alobi à moi la faute. Abi faute eza ngai. Mon Seigneur. Permettre à ta serviteur de parler. Pardon, permettre que ndima que mosali na yo aloba na yo. À tes oreilles. Na matoi na yo. Et écoute la parole de ta servante. Pe yo kama loba ya mosali na yo. Amen. Ah to linka ko laksa mwasi ya libala. Rôle na ye. Nini? Ah to moni Abigail azaki défenseur. Liboso ya mobile na ye. Na 10 kuna ta mobile na zo répondre ba sali ya David. Abigail azalaki te ya mamako. Abigail aloko ka lisolo wana na 18. Ketala mobile na yo alobi bo epa ba sali ya mokonzi wana Abigail na 24 alobi te comme naza une femme mariée comme naza mokuwa ya mobile na ngai naza mosuni ya mobile na ngai donc ko tika te mabele ya mobile na ngai so na bina zonga na tuna papa ko répondre papa Alpha ndene za retard malamu ngana devancer na senga pardon papa Alpha malamu na devancer na bisa maman otansi limbisa parce que papa mako mobile na so na matal sous la chambre na tuna ke olobini les retard malamu ngana mikitisa lolenge Abigail asalaki amoni David amikitisi alona mabele alati o ezalaki makambu ya yebaki abate alobi mokonzi limbisa neza faute na nga ko ya mwasi mo mitala position to bi ke position eza na kati ndako libala est-ce que on limaka faute ya mobile no devant batu yo lati yango obi te yete mtalobaki bongo ngam na lobai bongo botu na ngai likambu wana est-ce que on lata ka faute ya mobile même na devant famille na yo o ba te eza mobile na ngai te eza nga wana ndeza rôle ya mwasi abengami mwasi ya libala Abigail akiti a défendre likambu oya yeba kite pa mako. Oui maman, obi Abigail a toujours le teke défenseur. Moi si faut dans mutema oyo ya ko défendre papa. Alléluia. Obi Abigail azaki te olibe o mama la. Azalaki te. Donc ayego prendre ne makambo ya après. Mais nyoso za mutema mabe pour nda ba les autres sake mutema mabe. Pour mabolamu oyo David a sala Abigail nani Nabal ko répondre makambo te. Alors David a comment il a kanda makasi siko soki anda David ayi pour Abigail ti Abigail ngai problème ngeza lelo funa kosuki sa vie na donc vie à Nabal fait là amen siko ta comme ma to ya mwaso ali moi za la capacité de défendre ndaku na ye moi za la capacité de défendre mobali na ye abi non abina ko tika kutu tante comme ba yebi singa na ko suku to tuna ye lora yibu soba ya mobali ko salaki abinya lati bozoba wana amikiti si rôle ya mama zoba aina ta ko tuete na bali yo miliki est-ce que makambo ça est talio maso za talio mais est-ce que tu vas répondre à la Belgique donc il n'a pas besoin de répondre à résoudre
arésoudre nga etalinga te akoyebisa bato wana bino oyebi kombo nete na bale elakisika aza zoba bible moto elobi yango ngai te akoyebisa na bato wana oyebisa bango makambo wana te kombo ne elakisi aza zoba mais ye alati ne buzoba wana donc yango zoba oyo osala epa na ye esalamela ye mais voilà le rôle d'une femme abike lilo ekosuka te amikitisa lai na mabele ayebisi david yokanga pesanga litoi na yo balobeza abipesanga litoi na yo ata okomona ngai te meme kuta olinga kotushe nga te me yo kaka maloba servante balobi yango na 24 obi nalobela bamama omoni mama soki abiyebi boza influence moko makasi mama nyonso aza na influence makasi mais le secret fo ayeba kinde aza boya na influence mpo malobana stopaki david malobana ekisaki kanda ya david malobana epesaki action david angai kosala ozaa mama ate abi nini nabi tika matoi na yo eyoka ngai voilà la femme mwasi ya moto asilikaka te ayoki kamo bakangi kanda elongi ekomi double do basingisa ya banzela etali ye nezo baboma ye babomami te jamais abi david koyoka ngai permettre matoi na yo mama jolie donc je pense que david bina rekoye kaka avant d'atali des femmes comme l'Abigail. Car elle va David na motema ne pa mako po Abigail na minute wala ki mwasa na bali mais David na motema na santa est-ce que moi c'est ndengi bo na koko zula wapi eza leo na papa moi zo kanisa ndenge mona ka voisine wana o regretta so tali moi sino na ndako moi c'est bon na ko zula wapi est-ce possible et pas ensemble et puis est-ce possible il y a moi si a changé car ceux qui a comprendre que mais Abigail za ki moi si Abigail ndongane basali biso na semence moko balongo biso na mokuwa ya mibali mais pour la niya comme na niveau c'est que pas la pesa possible ya moi si eza possible okoma défenseur ya mobali na yo eza possible okotala ba négativité ya mobali na yo okotala couleur te taille na été mais tala ke bazwa na mokuwa na ye donc yo sepela na taille na ye sepela na couleur sepela na famille na ye ndi okwa ko défendre ye Abigail kuna yisi David abike moni kombo na ye na bali lesi kaza zoba mais na lingake yaona ye ko défendre ye na boyi ye akufa no pesanga matoi na do ya mosi nzima likambwana no batena lingaka onengo zali donc na nzima partir le longa na o défendre yo même bato oba mona ko mobali wana ba monela na libanda na ko défendre ke ba monela été aza mobali na do bo retirer parole wana obi pour bible lobi o azui une femme sage o azui moi c'est malamu azui bonheur siko yo mo ya mosi tala est-ce que yo za mwasi mo za bonheur pa papa donc bayebisa na bango ngai te bayebisa yo te pa papa bien pa ba voisin mais yo moko vraiment tala ba qualité otobi Abigail aza une femme ça aza bonheur pa na bal est-ce que yo ya mo sozo tala mo za vraiment une femme ya bonheur pa papa que papa mata va na mbetu azola la place lota ni mambo bien pour mutu so azolota kama mambo o ezo sama ndo o bizarre o zo tchena mutu donc yango ke zo ela ye mais papa mata makela la zolota kama kama o nzambe azoko inspirer ye na o azu mwasi aza bonheur lokola Abigail lokola tokena biso na mwasi ya tsunamite donc mwasi moko azaki bonheur et pas mobile na ye papa mwasi apesa ke sengo mobile na ye biso lobi mobile na azaki déjà âgé lelo zotala biso ba mobali kuna lingaki ka miso pona poto talo lenge na ye mbali mobo etatambu ya mukolo me kala ki mukola yango yo lingelaki na ki mukola na yango yo memilaki na poto na ki mukola pe yango bokutana ki na poto bosangani lelo bonzimi ke boza anda ku moko mais faut continuer ko linga na ki mukolo wana amen bible lobi na biso ke créateur ya libala aza nzambe alors bible lobi na bandeleza ki liloba lobeza kati na esprit lobeza c'est que libala wana eza maloba na nzambe donc eza nzambe kati na libala faut te respecter amen faut te respecter ngo pa mako amen mais eza na tarte maman va réparer a bongisa en comme une femme plus que Abigail amen pour Abigail ko baza souter se ba kongama mais d'ailleurs surtout ko ba place wale no place na pourquoi moi la fondation ni maman le l'homme se doit porter à Jésus amen to ebi nzambe bible bi na zo meta bikuke oya ko fongola bingala papa te osa tumbe na so kat na yo zo ni ke Abigail magi nzambe te amen tawa bi nzambe na tumbe na ba arche mais là on doit porter à nzambe donc ça la capacité maman ya ko prendre ma semence plus
écoutez Abigail. Amen. Mais elle était une défenseuse, maman. C'est qui défenseur? Non. Permettez-moi de yo. Et yo kanga. Alléluia. Mama di photo linga nzambe asa bisongolo biso ba mama to koma na niveau wana ke mama ko tala te ke azamu kusi azamu ligizo lula mbala muninga te linga olula o défendre ye donc itango zo kota esika même na fête ko linga te ko tike na simo tike non aza yo défendre simba ye parce que yo lingele na lolenge wana abiga défendre ki na bal na lolenge ya buzoba ne ba di kombo za buzoba a défendre habité et ça faut tinangai mais ta mambone sama ka yeba ki angote azupe explication pa abatu kompe ko ki ko explication na ninga mabe mais amoni so avec esuko tuna na bal ba ko boma mobile na ye na bolingo na ye oye azaki na ngopa mobile na bina ko kutu ko tuna ete donc nga fona sala plus soki David kuta senga ki na ye muke babilo ko koleme ya bimise mo ye belé amemeli David yangwana ezala ngotarte na ya mwasi ozolanda po tokoka kosunga na de roi po tokoka kokoma plus que Abigail. Tous après distinguer batanga bisope. To continuer na biso to mona ezaka Abigail te doza na baso basaki distinction. Kati na Biblia eza possible ngana yo peto ke na 2 rois 4:10. 2 rois 4:10. On a toujours les femmes de valeur. Mais yo peut pas osa une femme de valeur. On peut que c'est ça là que une femme plus de valeur encore. Na la qualité au rekutama. Katina yo pour bateau de le bazate mais yo ça vivant oza capable de ça mieux que cela. Alléluia. Papa total na biso na 2 rois 4:10 nekte na 9 le bil kama mbongo te 2 rois chapitre 4 verset 9. OK, tu vas sur 9 pour la meilleure compréhension. Amen. Ah tu sais c'est la femme Sunamite. Bible robi coup d'amour pour la meilleure compréhension de 8. OK. Un jour Élisée passant sur la Sunem, il y avait là une femme de distinction. Babe ezaki na mokolo moko oyo Elisa na koleka na mboka moko ebengamaki na kombo ya Sunem. Alléluia. Ezaki na mwasi moko wazaki mwasi wazaki distingué mwasi bato wana ko chaka o bato wana ki ko admirer donc mwasi wana azaki ya référence qui le pressa d'accepter à manger. Pe abengisaki ye po akoka koliaka. Tango nyonso azoleka azobengisa ye yaka kolia ndako na ngai. Tango nyonso nde papa ocholoba. Et toutes les fois qu'il passait, il verset 9, elle dit à son mari, voici je sais que cet homme qui passe toujours chez nous, il est seul l'homme de Dieu. Vraiment ouais yanzambe. Yangwana bandeko na biso bola na biso ya mwasi na papa kozoka mutu nyonso kaza mutu te. Donc ça ba onza macha ba mise à part. Lolenge mama oyo azaki na distinction à comprendre, aki na discernement à comprendre. Na mona bango. Papa wana Pedro so papa ndomba sipa le kakana ye. Mais ozo le kalelo te na mona za différent. Habité na moni papa oyo aza différent. Donc aza vraiment mo santu yanza. Mais mo santu bona azoki le tatelo bakela mo santu. Obi Pierre pas qui n'est tenté par moi. C'est ça. Bible le bien, vous allez ba imitateur nanga. Donc nzela ba furu ba mona ba. Comment les gens autour ba kenga na za chrétien, na bondela. Non. Makambu yozo sala, eko identifier yo. Le leno no akotambola, eko identifier le leno mo so identifier ki Élisée. Dans ce cas le taté. Quand on va le taté ki lobi, na utaki boy na sala ki boy. Alobi ne le rotin. Batali kabia reliaka. Et ceux qui ont habité la moni oyo na mona na bato nde papa to papa le tina lekaki na yawa papa le tina lekaki mais papa ozo leka papa ye na moni aza différent ya on doit encourager ba luka plus nzambe plus ko luka nzambe plus nzambe ataye yo atayo abuki yo après habiller yo na ba manteau na ye donc quand on vu la mouler ba ko bi wana pena atababa oyo kutuko simba dote. Donc moi baso balati na ba mini jeep wana zoto mulane mabele libanda matale wa yo ekutata botamboli bongo do ye jaza mortela doza do ye aza mortela de éviter na lingala do ye aza handicapé ato lekino wana sans soutien sans vêtement ato lekino wana ok eza bongo na biso ba seza bongo tel ba mbele bazana bango tu ato to latino soutien te ye aza handicapé do asantane lorote
Amen. Donc on a dans les poutres sur le cycliste. Il y a Santana le retour de ça air no famba. Mais ça mon ça là dans ma moni. Cette quantité d'habiter hier, ça différent. Amen. On est continue à ndako on va toi comprendre que yo za nzambe. Yo tina ba onte bono la bandi ya o wana ngana oka na ngaite. Ba ngo moko to to beti porte mona ke fungola lobi ke papa nte do ba mama jazuba zelanga na zo yo longola ba sidi wana longola. Omoni yo no bino le côté. So so na vie donc c'est la musique t'es comme papa bon Nicolas ezo pesa yango yo Nicolas do kipunda Nicolas pa na zo ba punda parce que na yoka kango mais na yebi yango te mais na yoka pona za ba che vimba place ya mutu ba che vimba na kena ni segela ba oyoti mais na sepelanda pona kena na fête na France ne kwa bali ba ndeko yote ba zo bina ba bina na zela biso ka muke to kena pise to bina na vimba po mitema OK ba comprendre que yo na tika na kiti ba kebina vimba eza bien na CP parce que ba comprendre que ngana evi na ngaya unazala ngamu donc l'identité na yo fait yeba na esika so identité mo identité mo sala nzambe sans afongola monoko abi to moni ye aza loin de l'éternel nzamba malamu esiko ozali ya mwasi tam so mona kano batu baleka kokoza na ville mobo esiko zolanda biso to baleka mais ko considérer mutu nyoso ndenge ozula bango te donc ko considérer bon tata papa ole ozane na ndako kokanisaka ye na basien partenaire oyo oleka na bango te parce que ye nde moto apesi yo valeur soki basien partenaire wana balingaki yo nde papa oyo alingi bakomprene koza mokuwa na bango banga bapesa yo valeur oyo apesi yo abaki yo na miso ya famille na yo amemi yo esika oyo bino na ye lelo bokutami donc okonsideraka ye ndenge okonsidera basien partenaire wana te ye nde moto aza ya yo donc mona ye différent kozwa motu nyonso lolenge moko te mama oyo akomprene ke Élysée aza lolenge moko bato différent. Faisons une petite chambre à eau avec le mur et mettons-lui un lit, une table, une chaise, un chandelier afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Ce qu'on dit comme Nabiso Ezawana na 10. Maman oyo akompa mobile na ye alobi ke papa na moni azabu ba qualité totanga wa mais Bible lobi mwasi azaki mwasi ya mbongo azaki na bozwi et puis mobile eza biso te me Bible mtolobi mwasi tsunami azaki na mbongo mobile azaki plus âgé que ye mais étant que une femme oyeba ki rôle na ya soumission oyi soumission za esclavagisme te ya mwasi ozolanda biso oyi na mokili ba ordre za ba no ngazo wala portugais na wala ba ordre eza ba ordre eza c'est que na libala pe eza parce que ba ordre mokili zo pesa na bakonza mokili mais libala eza institution divine o nzambe mutu a créé yango c'est que nzambe azanda ma principe alors ba principe ya libala nzambe atie soumission amen na kati wana nzambe atie soumission pe atie considération na bi considération na ndenge ni tant nzambe asali jardin atiaki liboso mobali a placer esika wana tant ko sala mwasi c'est que mwasi esengeli a considérer mobali wana adam wana parce que Adam t'a qui ba directive. Amen. Yem t'a ba noto kene boy to suka boy. Alors soumission est que donc moi si il faut soumettre na loi nzambe na loi oza mariage on nzamba sangisi yo et esclavagisme était mais toza obligé biso tozola ke toza ba nzambe donc toza obligé biso ba bana basi ya moso zola nanga to se soumettre eza mibeko ya nzambe soki obi ko za marié oza mwana nzambe il faut se soumettre kotala mbongo na ote kotala famille na yo uti te sala kombo moi si obabi famille na ite balobi ye azaki na mbongo mais kuna lobi na mbali na 10 papa lobi ni na mbali na ye lobi faisons une petite chambre en haut. OK ayi mobali na dessiner jamais kile zo salaire na ngai na sala ngoye mbala susu mukaka o ba to anda na likolo onda aussi à l'autre au point donc moi ça avec modèle wana ala ki modèle wana te a considérer na mobali na ye pona balabala ezamba to so beta mobali wana ay bola tate mobali wana za mukolo mais a considérer na ki mukolo na ye wana a considérer na mwe ya mbongo na ye wana habiter za mwasi donc liboso na leza la mutu en plus na za une femme mariée donc c'est nela la de likanso na zui na démontrer ngo pa papa so papa koza d'accord to salia yango alobi ke atuni mobali na ye abina moni azabu est-ce que to koyi ko salela ye
omoni femme de valeur femme de valeur na ndenge akendelaki bongo epai ya mobali na ye papa wana esengelaki anzima comme yo ya mwasi na makanisi ya bien oyo ozala nango mpona kosunga bato mais réaction no sikoyo moto ezalaka mabe oza no na makanisi ya bien mais ndenge osalelaka yango sikoyo ebima mabe omona ntango mosusu deja babrikise bana mata likolo papa sikoyobamola basima bayango kitala mabanga papa soyotuza ngo nini habite ndenge eza wana sacha mona likolo de information yoka yango na bamaso wana babengi papa zozo information papa yoka wana bamaso wana babengi amende nini mama lufankenda kuna tozozela babriki toza paralyse misala ezotambola te papa otuna babriki ya nini kasi mosala oyo apesa ye tosala tozomatisa eza respecte donc ozokose soumettre te na rôle na yo et puis ozokoconsidere mobali na yo te ce n'est pas ça oyo bible elingi eza teke mpona mbongo ya tiai bénéfice nazoloba sikoyo na poto awa mpona mbongo oyo ya bana nde elongola bapapa na valeur na bango ya mwasi mizongisa kati na yo. Alors, en dehors, on a que tu ne seras jamais une femme de valeur. Or, une femme de valeur, à moi, si vous avez respecté, même la baraba. Amen. Donc, femme de valeur, à moi, si vous avez Zambe Yemoko, à vous prendre le sengo. Amen. À bien, tout cas, on se peut la prendre à maman. Maman, au moins, les bilans, au moins, il est second encore. Bon, il y a un message qui est sur Sekui. Pierre a qui m'a déjà beaucoup à la part quand même. Il y a un maman. Il y a soutenir le ministère à Christ, c'est une majorité. Et ça, maman. Donc, on a un rôle, moi, ma casse, même les gens de l'église locale. Sauf que maman va télémi. On a un impact sur la besoin de la moussala ensemble. Amen. Donc, ça veut dire que mon impact sur la fille, ma papa. Maman comprend, non, malgré le salaire, elle est qui n'a pas dit à papa. Vous avez pas donc, faire moi dans la suite on a gagné que mari doit côté finance tout le la finance tout le la femme de valeur qui se soumettre à cause de leur monter sans que aille s'en bas là moi je vais aller au la news yé mon quoi parce que les gars appellent ma ordre tout ma belle non je suis une femme de valeur les autres vont être la femme tsunamite tu le dis Abigail qui est défenseur mon bal na sali buzo ba me la tiango abi jamais et comme ça la maté pour mon bal on la linga pour mon bal on la balangai et comme ça ma jamais donc que yo tem to la femme de valeur ba tu faut to mona faut to mona ba fruit ya valeur to bité mama wana asa capable benga asa le séminaire alléluia amen mais lelo okutu yo mama ozalo kola bikaite bisika bazoko tonga mobile bazota mobile wa santé moto ba na kipakete to la chambre momme ya la c'est pas ça solo parce que ozobongisa été. Donc il faut défendre mobile na yo et si ko accepter te baloba mabe ya mobile na yo donc faut défendre ndeka mboko manda ko bisete papa na défendre que poser mobile na mais likamo vraiment basala ngo bongo te quand de bazo ko za salité bana réseau bon pantalon bimi nango okubima na pantalon te mais kuna na défendre yo kaka mais okubima boité poser mabe donc moi si faut ba ko défendre wala to bi pona bigai moi ça tsunamite awa ayeba ki ko se soumettre auto aller soumission mais considération à mobile na ye abo ko sa likamu ko sa ayebisa mobali na ye même azaki na mbongo na ye même mbongo abana eleka na compte na oyo ya mwasi salaire no pe leka na compte na mais tango ozwi yango na abana no ba papa mbongo wana abana yango eleki salaire na pe yango eleki siko na ebite to ko sala ndenge nini mwasi ya libala mwasi oaza une femme oase respectaka avivaka bongo mwasi oaza une femme oazo ko soumettre o biso basi to boaka soumission mais toza obligé à kolobela ngo po photo sala yango eza devoir o nzamba pesi biso tant tanga tokena ba classe pesi biso ba devoir to bundana kana ngo to sala yango alors on eza nzambe toza obligé ya ko sala yango donc toza obligé ya kozala na soumission kati na bandako na biso donc toza obligé ya moi c'est ça un esclavagisme te papa tokoloba na biso mais lelo nazolobela ya moi si soumission eza esclavagisme te donc oza obligé ya kosala yango mwasi oyo soki azalaki na soumission talingaki atuna mobali parce que babi azalaki na mbongo na ye mobali yango azalaki âgé tant que lelo siko zolanda biso bita tosalemba boye na makambo nango etali ete non aza papa oyo nzambe alongola yo na mokuwa na ye alongola yo donc oza obligé faut respecter ye considérer ye se soumettre soumission eza kaka ke okokisa devoir wana nzela mo boye azokende okokisa yango nzela oyo eza mabe papa tosala boye eza nango mabe te komona te ke mpo ya wana azoyebisa te yo mpe mobala monela yo te yobi ndenge amemela libala ne te menga nalingi ngai na yo libala na biso eza modele
ya mwasi na lingi bongo mibali na biso ba témoigner ke mbonga check bénéfice mbonga bana lekana na compte ya mwasi nanga metangu na yebi na nga ndenga zate tanga akoya nango apesa relaxa nga yango et puis carte kutu ya compte yango ezala nango pa na ngai ezala ngo mabete baba na bino etike so carte wana eza pa papa nde amoneli yo te tokota na biso kote ya finance mais tozoloba na ka ya mwasi oyo asunamite azalaki mwasi azalaki na mbongo donc ya mwasi considéré mobile na yo c'est soumettre pa mobile nokolanda no camarade wana te opo ya asalaki bongo te yoyebi nini te ndenge amimila libala na ye mema libala no eza eza possible o récupérer libala na yo toteyaki yango awa eza possible o récupérer yango esasele ocomprendre akenda nazwa autorité moko boye esalaka mawa tata wana mpe aza mwana moninga te nde yoka lelo ozobota bana mibali yo lelo ozomona komonela na yo ye soki kaka basali yo mpa bana no ka ndenge ozala na soki ka ozala na semeki mo bolinga ye te mpo ani olingaki te mpo oyokana sango amonela ndeko no mobali yosko okoma kanda te babi mutu abukaka oyo yalonaka yozolona ona na ndeko ya moninga mobali wana lelo azalo ya mwasi kasi bandeko no pa mibali baofango donc eza bongo ntango yo ozozwa mobali na yo ndeko na yo ozozwa ye kaza nzoto na yo bandeko na yo mpe ya mibali nzambe mpe osala bango grâce bakuta mpe na basi ya malamu parce que priere moko ozala nzambe ndenge nazala na mobali nanga bandeko na mpe azwa basi ya malamu mais sikoyo yo moko oza dia mabe kati na ndako oza respecté oza considération oza soumission te etali so bakoboma ye baboma ye lingala mpe abiga eyokanaki te kobima kutu jamais mbongo yango eza ya ngai moko makambo nanga etali epa abiga eyokanaki te o bazokata biso bambongo defo tokabola misala tokata ndambo soki mama oza na full time oza na 8 heures papa mpe 8 heures leta lingi okata te boyokana mama mpe oza moto osalaka te so banini obongisa ndako ndeni okipe bana nde nini mosali bala oyo aza na soi ya mobali na ye aza na soi ya bana na ye aza na soi ya ndako na ye soki bana nao baye te bakoya par la grâce de Dieu abiki epane bestérile bakozala te donc mwasi aza bongo bangi bakata biso balwa mosusu bongo papa nga natika na nga na 4 heures po tobongisa papa biso omoni mpe azosala mingi yo mosu moto ozala problème papa mokongo elembi donc komi oza fatigué loba papa ozosala mpe déjà mingi vimine suka ata na 6 heures ou bien 4 mpo naza na posa na yo po ta mosu mpo oza dia fatigué eza kaka misala wana ata basali na nzambe biso mpe basi basali na nzambe papa biso aza aire nyonso kala makambo na nzambe ake gauche ake droite ake boye ntango mpo oya na ndako yo oza na posa ne aza mpe fatigué epesaka mpe kanda meme naza mwasi mosala na nzambe na banon pa moko eleki fo dimine mpe po moke osala fo kipe liboso na ndako apres oke na makambo na nzambe mais siko mpo tokóma na ye mpe mpo andima nga bongo fo atala comportement nanga ezalaka ndenge ni epa na ye ne mpe so nango fo comprendre jolie mwasi oyo aza femme de valeur yango tosepeli makasi surtout bamama eza nango tard te tolobaka toujours ke eza tard te eza la question ya volonté eza question ya volonté na décision moto avandi mina alobi nga mpina distinction ya libala nange mwanaka te poza mama mosomonaka na église bana wana papa mais papa na kamwaka me mwa alinga koya église me makambo asala na ndako eza makambo moko insupportable ozana mama mais na église aza mosantu mais soumission eza te et puis mama moko considération bambala eza te po ino lelakisi wana so mwasi aza na mbongo aosala makambo sa atraversé par papa ça veut dire aza considéré te aza mpe kose soumettre te alors comment possible te kocroire même ke oza moto obongo na motema epa na nzambe po biloko nzambe azosenga yango le faut savoir po ntango nzambe asangi mwasi na mobali ayebisi adam omoi jardin ndenge eza na kengela yango ntango eve ayaki nzambe azongela suma aloba te abiki ayebisi apesi charge nyonso epai ya adam donc adam ça va dire ainformer mama ke bakambo eza boye donc l'homme c'est la chef de la maison mais tant tokóma na point wana déjà na niveau ya Europe donc bato mingi kani na bikela mama papa mutu bato mingi se babude déjà mais tolobaka mingi ke biso tolobaka mingi mpo tolobaka na nzambe nous sommes les chrétiens soki oza chrétien oza mwana nzambe donc tu dois obéir fo ondima maloba na nzambe oyo ndenge ekomami mpe ndenge ezaleli tolobi teke bapapa bazwa motu makasi to nini mais bapapa tokoya tokoloba yango mais mama il doit
considérer papa, faut considérer papa, faut se soumettre, faut défoncer la papa. Et puis quand maman dit bah toi ma coup d'une balle papa, ma famille là. Bien la lobby. Mobile là kuna nazana, pesa ngani ni. Na leki moi ça bona ndako. Azotonga mobile là yé. Dimoni ko ozo considérer été. Leki moi ça ba A à Z. Ya mobile là. Ya mobile là. Zo bane. Ya zo c'est leki moi ça mobile là kuna nazana. Ndelo leo ndako nganga saka makambutu. Est-ce que ma considérer mobile là? Wa considérer été. Kundina zabela ndako akurenga okata songa te kala lobe wana lofuta kura est-ce que Abigail a lobe lokora mama Abigail la ti faute wana même il est kayi biso ke ya courant a okuta ekatana ki ngana tes problèmes tes fautes na ngapo papa pesa nga mbongo mais na bossa so convertir papa apesa nga mbongo na bossa ki ko charger carte papa tabu fora bomba mama tabu fora ça awa eza mama wiki ngala bossa papa bossa atikomi papa mikole kaza dina voyage bana ba etuna article au combien devant le article au combien donc eza bongo mama fo ba ko défendre ndé papa lobi awa ke tango nzamba saki Adam zaki maître alobani makambo tango Eva ya lobi na été mais ayimse ki pe Eve makambo parce que tango alongoli Eve na mokuwa ya Adam zaki akolala siko tango azosala Eve azoyebisa vya makambo ndenge aza akolala bongo alali na potopoto nazokisi ye mpo nasala yo motango ya kolamuka folinga ozala na ye bien asokola otyele mafuta ya bien ocheleli bien parce que pota wana ezalaki mpo yo osalama yango ndenge alali bongo ntango alamuka fo kipe ye ocheri ye azala bien sikoyo yo ya mwasi olulaka mibali ya bato na libanda mibali wana basi na bango basala likambo wana nzambe ayebisaki Eve asala ke moni ndenge alali wana ntango akolalaka sokola ye kate na nzaka ekomi makasi bongo ya chimpanzé ekomi mabe mingi omoni suki wana ekomi ebele soki eza buna osava mais sombili yango bespray babiloko wana bien mpo engela donc bongisa ye mpo nazokisi ye mpo nalongola yo mais sikoyo yo obosanano likambo wana okomaka kolula bagene wana ya libanda te bango mpe basi na bango bazwaka ta mpo omona bango ndenge basi na bango basalaka bamakambo wana donc asaisonne bamafuta abine pakola oyo amoni elamba oyo sepe nanga bite nga nalingi ochange look lata jean lata veste ponga mpe nalinga évangéliste monga mona yebisaki lelo olata bolelo sa mpo eza gunanga yo mpe papa so mama propose o jean koma te nalinga bajini te mga yo mpe sikoyo olinga omema papa oactive papa toye na bino mpe linga ke oactive papa nazobila ya mwasi mpo nalingi tozala bien tozokaka ke basi boyeboye wana nalingi ya mwasi mema papa na gu wana ya mutu wana oyo bandaki kolinga epuis yo mutu wana oyo olingaki mwasi ya bato bake écoute au cher alors toke na mokanda na jeunesse papa donc tolobi ya deux femmes oyo baza bafemme de valeur tolobi ya Abigail aza défenseur alataki faute ya mobali na ye donc mama epa yo ozali ntango yo osunga makambo wana etali ngai te naoke nautu belgique oyo ekoyeya te banda lelo ozokama te ya oyo ezwi papa ezwi yo quand papa lelo asali likambo mabe cancele voyage wana donc nakoki kokende te sanke nga na résoudre likambo yo kutu okelebi ngai kutu do makambo oyo tutie moto yango akoma na 15 nga tovanda leza ya 10 heures na obima nga ndako 8 heures te cancele yango mpo orésoudre likambo wana aza yo et puis na ndenge nzambe asala mokili biso bamama tozala na sagesse plus ke bapapa donc nga na comprendre ke likambo eza boye bamako bacomprendre macomprendre ngo na nsima akotia na oteti na otetika olesanaki mobali mais ntango bacomprendre ngo non je lisais siko komi yo mamo yebi ke eza bono cancele voyage wana meme ye atie teti loba te nga na kozala ti likambo to résoudre yango après na okendanga role na yo mwasi ya libala oyo ozala kati ya libala eza bongo. Et puis maman vous avez l'influence makasi. C'est ça vous avez la grave learning. Maman ça la pembeni. Au moins la bien qui influence qui est qui malembe. Comme qu'on dose. Alléluia. Donc présence maman est dans manda au maman ça nda. Bon mais peut dire qui mia makasi. Maman voyager ka dernièrement na ba cravate zo mafuta ba deux maman. Maman tu vas ça biloko tout boye mais to église to yé ndako yindi. Maman benga c'est 17 heures. Pourquoi elle ngam ngam 15 heures. Na ba yete ngam na oriente ni. Donc ça veut dire que influence mise en domaine nyoso. Donc maman va savoir la influence na ye. Alléluia. Amen. Tokena mokanda na Genèse pour l'instant, Genèse 27 9. OK. Mokanda livre à Genèse 27 verset 9. Genèse chapitre 27 verset 9. Tout le blassou moi oyo azaki femme à distinction et pas mobile naï. Genèse 27 verset 9. Bible va me prendre un troupeau
de bons chevaux. Abi kende zulangai misuni nyama ya malamu. Et je ferai pour ton père. Nakosala pona papa na yo. Et mettre comme il l'aime. Lolenge ye alingelaka. Amen. Asko tozolo wa mama o ayebi gu ya mobali na ye. Donc moi si on se préoccupe kana kolia ya mobali na ye. Amen. Okoyi tozala na bana na ndako tobokolaka. Tozala na bayaya basemeki na ndako tozala na bango. Mais gu ya évangéliste ngamu na yebi yango. Amen. Gu ya papa Alpha eza mama Hortense muta yebi yango. Ata nazala na ndako mama Hortense na kolamba biloko teke papa Alpha omona ngo kitoko koleka mama Hortense alamba non. Même si papa Alpha lobi yango même ngamo na oza déranger. Donc mama Hortense olamba plus que nga biloko ya papa Alpha. Parce qu'il y a eu goût à papa. Et ça l'a marqué à papa Rebecca. Il y a eu si moi la kende. Joie, nyama. Il y a bien. C'est le mec qui papa l'inga nyama. Moi je t'ai on la papa. Ayebi goût ya papa. Et puis l'homme la bongo téléphone comme Belgique. Abi joie nyama ya bien yaka nango na kolambela papa et puis akolia yango bien. Ezanga ite meza la Genèse 27:9. Donc moi so ayebi goût ya mobali na ye. Rôle na ye zanini. Moi c'est libala o ayebi goût ya mobali rôle na zanini. Avant toi bima, faut ba papa aroya. Papa pa yebi ke mama obima po ba bongisaki. Mais avant maman ona bima yebi ke papa akoma na herbe na ozate. Mais biloko soki na tika na mesa akolia yango même na zate ma kolia bien parce que ça goût na ye alors batiki ngala kena ngaka soki nani mwana bongo lamba biloko wana ya papa non mwana kolamba ndengi wana te bongo botaka na congélateur eloko nusu bo mona wana bosala papa tala langage wana eloko ka obo mona mama bo papa oliani nyuso bino bo kolamba ka bolamba te Rebecca lobi kende zwa misu donc goût ya papa comme il aime abi o ya lingaka donc zwa ya kanga na kolamba yo ke loka ko présenter mais ngam na kolamba ta papa ko meka akolia ngo na petit Rebecca femme de valeur mais la femme ya valeur totangi misato aba ya mwasi te siko za yo mo va bana kotala baso totangi makambo mo basali e siko zo sala yango Rebecca bisi mwana kende zwa me ko lamba te yaka na ngala lamba yebisa na yo bana bobi misabino misu na frigo mais bo lamba ngote bino bo sabino na bino wana botika onka za nganga mo na osala papa pe soki aya otala boye biloko eza ta otuna ne bana te po ebiki mama ke musikata ke quelque part c'est tanga oya surprise moko eza po mama muta yebi guna ngai donc ya moso zo obligé même oza na retard faut obongisa biloko ya papa otiki wana nzambe pa sala biso grâce basa na thermos eza obongisa yango bi otiki na sala thermos soki pe obima te zela papa ya komi gu yango yo yebi yango ta bozo liango bino mbali bo liango so na petit makasi sala no mwa ti mwele ko mwa muke minene mso nzale zo tungisa mais zela papa ya komi yo muto yebi gu yango ta bokolia yango bien kola na munina te kola te ko yana ngapa lo bala ngai te ke mbali ne pasala ye moko bo ya ko sala te wana ezali bala yana yo mais ngazo lo bala bana yo ya mwasi yo pe ya wana o yebisaka ya mwasi petite sœur ke mbali ne pas lekisi ye mwa ko sala ngo te oza ya mabe ko pesa ba conseil wana pa ndeko mwasi te obi les astres les animaux joli bana ko zokola kata ndako mwana bei mama papa ye déjà bien alwala lo ni soko pesa ye lo bisu lo lo so pesa so mwana na ke libala ozaka papa so tu zona bien ma flèche semaine passée so mwana so ta ke libala aussi c'est une flèche a projeter contre la flèche wana so na kata libala wana est-ce que école ka ni mama yo sala papa na ye papa meka ngona tiya osala mpo ya sala ngona ndaka muno nzamuno kenda ni yo so le mona na kala congélateur yango eza pe faute ya yo papa lelo mwana ye akeli yo basani na mesa lobi akeli fu yo pe oliaka kolia mote donc mama oyo bala aza obligé akoya koservir yo po ye moto ayebi gu na yo mwana oye misu kopo ezotanga mai lutu eza te soki ozosala eloko moko yango na lutu yango na frichette me mama ntango azoprépare ayebi nde papa lela soki alea na maboko ayebi ka otya mai pembeni aye nango asokoli maboko obike na point wana mama jolie nzambe asala biso grâce tous on va faire ma nouvelle belle à papa sur la mini vraiment ay papa ni azabu 2 ans maman servira ngati 6 mois maman servira ngati oh et moi moyo papa ni ka bali ya papa bali ya mais aka bana oui moi kana cuisine azui mais ça peut bon matin on va nza zo yo kuti na beauté moi na wewe no chete ke on lutu a fuchette awa mai kuti fa senga après la vera mai na mela donc
quelle femme de valeur a permettre de bana zolia a senga mai et ya rola na sima quelle femme de valeur mbala zolia a mona ku 6 mois moi ça mona te mbala de laka na chérie bloc à quelle heure rapport à fatigué donc on a dit que une femme sage bâtit sa maison mais l'essentiel a ba la ngo yemoko ni ba mso na beta mso zolia za souci afin de so pour la restoma ngabene zolia bo pa mo stanga jamais va na mesa pour la restoma aki wala bo be mama so kela ko bi so ko fatigue à Moussala. Mais tu peux ça à 8 heures du temps. Normalement, la tire à moi si. Moi, ça cause l'accident, on va 12 heures du temps à Moussala. On a fatigué. Pour tout le monde, on a toujours djé. Donc, on a changé ça. Même djé, on a Moussala Tongo. Et aussi, on a changé à moto Soukoula. Pourquoi on a fatigué? On a Amen. On a mangé. Amen. Mon père a dit que Bima qui a dit à côté de maman. On a Bima. On a dit que ça a été métier de Loukou. Abia ça va te voir absolument na mona ça va si on dit le mec on a tombe next c'est Fatim ça on va au premier 30 minutes on a zonga et le que bozongi tant quand ça 11 heures du temps major 11 heures du temps pour la mona moi c'est ça grave au moins la longue qui comme la bien comme binza mon bala hôtel la maman problème n'est ça aux autres ba sous le coup du chasse ma pesa ma perrique sur ma perrique va chavo mais c'est quoi ça le temps est sous qui voilà papa soit la salade là au lait que la fatigue t'as quoi le chama tara donc l'onglet peut être moi le sucre sur la tombe pour la tenter pour le problème le sucre commis musala donc il faut qu'on y ait pas équilibré on va perdre ndaku na yo pour la musala so ko so gérer ndaku te zambane amen pour la fatigue yo mo do ko so sukulata ne la zabu sina le dans la gabo on est ba ngubo on est ba temile on est ba makasi la mu le pesa la solo sus que plus pour la fatigue aucun été papa siko ba mnyoso wana mwana teke saka tu eza itote mbona obenda ko ya ole papa za la priorité te o kani azweke ke western kisasa ba mama tokita buza mama la Yesu ye ba mama la Yesu ba pambola me to lingi bino mingi mama na biso bo me biso na mokili me bona seso mbuma mala ba papa batia kolela papa batia kolela papa zolia même on a fatigué ndenge ya ovanda wana na moi ba bossa na mama to comme mano pe bossa comment ba tata moi si ata ba ba benake elo mola kungeme ni wazola lo kule elo mola kungeme ni wazola lo so longo na yo mo linga kyo tama ki papa ba besoin de sauter la mire c'est moi monsieur Zagina on ba coup de foudre so ba on sauter la mire likolo de ko buka ba ya miro so papa on ka ye wana a changer pas aller la route donc 6 mois papa monsieur be ba joli ba papa azama ba kamnga banda aya na tonda suble wana tela poubelle bo yeba note o so ba mama o so ba mama atenda la poubelle tellement zalo bien donc tout le monde a lié en bien papa lié bien o poubelle la poubelle o ya kuna matanga so sa nini ba muengela kama tembe na so lambila mais loko mabe yango loko mabe yango yo papa o monique o kolia ngote ngani nga papa aza oui te papa ose likano so mazo ba oui soko monique o kolia biloko wana te ko bwaka yango te mais yebisa ke na lingi te ke bana ba ko servir biloko na ndenge wana na bala yo donc faut ba buna nga o ba air na liaka o ya ko servir soki ya mo so za fatigué no ba papa to ke ko ta so na chambre na mabilo na chambre comme ça nga na mbetu ozolia tozo solo la donc eza bon faut accompagner mobile na yo na kolia et puis ya mo to bi ok moi sinon sous ta za moi salibala et c'est comme ça ya mo ça faute na ote papa même ta sa erreur ozala yo mwasi ya libala te siko yende a comprendre ki ta zuyo tio na libala yango na zumuna makambo wana tozala ndeko na Allemagne ya comprendre ki na ye ya pa mako ndeko na Allemagne ya comprendre ki na ye alobi vima ke te oh là là alobi vima ke te bala na yo aibi si mobali abike bala na yo ngana zana nga mwasi ya libala te ndeko a comprendre ki na ye pa mako aibi si mosala nzambe aibi si ke bala ngaza mosala libala te muni matona kena muziki tana yo zo silika ngala za mosala libala te bien si tozanda moto botina mosala libala te do ya mwasi so moni ko za mosala libala te ko nyokola mwana ya muninga te loba ke nga na za mosala libala te donc papa mariage oh aibi papa ngam na ebiso bala na yo papa vandi ba ne parce que c'est mosala na nzambe papa mimi ni kamwana ministère a expliquer ba oh ba ben si papa mo ko na mko abali na ye maman bien tout ko sali bien pour ngai papa na kati l'église
église azolaita mwasi mosusu pete ndeko na biso na ye na flair église na porte esali mobulu mwasi na ye mwasi non nga na yesa mobulu te na so mwasi na te aye apesi papa flair apesi mbanda te mpo yabi kazani mwasi ya motu wana abi osali shwa malamu nga na mwasi libala te mpo nango linga okufa abi mama vanda na yaza mobali malamu me ngai na mwasi libala te donc ya mwasi so ozocomprendre ke sika wana eza ya yo te te konyokola ya mobali na yo te yebisa nzambe papa nga na santake na mwasi libala te mais posala nde eza nazala na mobali na nga yoke comprendre ye pa na yo do nzambe esala nga grâce nalingi nakoma mwasi libala do nazalaka na ndako ya libala mais naza mwasi libala te sikoyo nayoki na comprendre nalingi nakoma mwasi libala to nzambe esala nga grâce eza trop tard te toza na temps korécupérer mabala papa tambi na olie koki batia mobilo na mesa matiene kabwe et puis le on va se comme il en pio maman yebi na été pas pas tout na yo surtout to tout les deux ya mo ka tandi o tu na tie surtout tout mutu aza kake donc o tu na te papa si wa bibo na lia kaka eza mawa pasi eza n'a jamais femme de valeur na ba état ndenge wana même aux gens église mo santo ndenge nini mais na ba comportement wana jamais aux la femme de valeur. Là moi c'est ce que la jolie. Bible comme comment mutino c'était même basi. Comme basi yo ba toucher ki mutema nzambe. Amen. Pour toucher mutema nzambe kombo me okota awa. Donc faut toucher mutema nzambe, faut ça la bila bila prima misala malamu. Obi na suka. Pour comme la suka David atala ki Abigail Abil non. Et cette femme là, loin de la koufi na faut la balaye. Pour moi seul ça moi si. Azama yele, azama ma capacité. Et elle est tsunami, tu as mon akufa qui Elisa se dérange. Abi non, moi na wanate. Akanisi makamwa so na sala. Habité tete moi na wanate. Donc moi na akoyiko koma na niveau wana. Est-ce qu'on appelle la basi baby guya mbana tadiaka? Et basé belé. Ah. Kasi ba papa olieni bo saka nyusu bo sala wana. Foti to ya pour ba papa, et ça ne foti ya yo papa. Mais le autre zo papa. Le autre ba moto. Ya mwasi koloba te ke ma jolie alekisi nintena lingi bino vraiment mingi boza baba ndeko na nga basi na lingi bino mingi mais esaka nga pasi tana zozala attaquer na ba papa kitana bodo na za obligé ko sola na yo ya mwasi sikoza comme ça zola na biso binake ngambo wala servir so papa la constater jamais papa jolie na sala wana de ça va défaut ma casse vraiment et puis défoncer ya papa même si moi ma belle papa ma belle moi je me la vraiment mais la minute je défendre bon comme il a ndako c'est papa vraiment makambo sali boye tala boye sur la sali boye mais c'est des surprises maman il comme le bonheur que moi ça va ndako ebi ala ezeti ya papa do ça va la monter ya moi la monsieur que moi ça ndako papa ou dans côté ya so bimana et ça bonjour ça bonsoir pour yo moi il y a déjà sera makambo to ko lobati amen alléluia donc na ebi que il y a des femmes de valeur boza ba maman ya valeur bomba qui s'allie sous plus na ebi to okene liboso mais pas yo mona za défaut oza défenseur la papa te soumission exacte est-ce que oyebi ko pesa papa place na été pose un programme ali kamoko boye bana ko réparer yango linga po ba goya papa zolia papa so baby go papa te oli ari magdes papa zo mala geringa anela magdola na barabara na metondo na la kika olala OK ça bien te alors eza malamu te papa rabi ke ba mama nzamba osala biso grâce mikologoya to za témoignage malamu kuta ba papa en tout cas papa bo continuer mission bo sala ki na mama kutu vraiment donc manzaka kuma okata kutu ba noir za komona liboso ya mama kuma okata manzaka makolo kutu mama kuma soma même crème ya maboko sukula ba zo crème tiara mutuka balase wana ya keti ya papa sokola ngo ya mwasi ba sous-vêtements wana sokola ba chaussette wana doki considéré aza mobali na ozwa ndenge mo milinga nde osokola soutien na yo sokola sengle na ye bongo ba invitation ba restaurant ni Hollande nzamba sa biso grâce toza spécialité nde tolobaka vraiment nasengi bolimbisi mpo bandeko na ngai ya basi na oyo ebeti mabakumbe naza obligé ya koloba mpo nalingi bino mingi mpo mabala na biso ezala bien bolimbisi vraiment tofingana te me tosolola baadresse eza wana soki okoki kozwa biso te na numero évangéliste maku obengi na kongo moklisto bakosala biso grâce chaîne oyo nzambe apamboli biso na yango tosambelaka na église puissance divine eza na Irlande na Blagestown na Dublin
par exemple tozokambama na basali na nzambe pasteur JP na pasteur Ogi na basali mingi baza kuna na kati vraiment soki oza na esika okende te oye ozala bienvenu mpe nzambe akosala bolamu soki mpo oza na esika okende akakontinue kokende soki mpe esika eza te memoni pembeni wana esika moko eza kende mpona totombola kiti ya papa nzambe asala biso bolamu tokanga miso na biso tokobondela nzambe maloba oyo ezwa place na mitema na biso Nzambe topusa Seigneur Jésus. Seigneur olobeli biso tika ete moyini azwa kasi na mitema na biso nzambe esala biso bolamu na mabala na biso Seigneur etonga lisusu mabala na biso mokonzi tika ete motema ya ndeko na ngai mwasi nzambe na ntango oyo décision ya kose soumettre ya kozwa considération nzambe na ngai ya kocomprendre mokonzi ya kodefendre mobali na ye oyo toza nzambe papa olobi ke circule na nzambe tika ete ganye oyo ebeta na couple responsable wana mokonzi ezala restauré au nom puissant de Jésus sala bolamu nzambe totikila maboko na yo monisama na kuke na biso natiki shani oyo ya kristo nzambe basela maboko na yo fongola baporte nzambe bikuke mema yango mosika yawe tika ete kolo pambola libota oyo eza kosala eke kolo maloba na yo eyokaba partout na kombo na Yesu Masiya totiki nzambe bandeko bakolanda emission oyo indifférent nzambe simba mitema batela nzambe sala ngolu lokumu kembo ezonge epai na yo na kombo na Yesu Masiya. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Shalom peuple de Dieu, c'est moi la sœur de la Kikala. Je viens juste vous interpréter ma chanson C'est moi le coco, juste pour vous. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, Olingi ya benga nzambe benga yena Jérémie 33, 3. Oh éternel, Dieu des armées, otika ngai te oh ya oh éternel, Dieu des armées, otika ngai te na paso yo na paso sembola haloko sembola haloko sembola haloko sembola haloko sembola haloko papa yalla bake yokosala papa yalla bake yokosala unanene kolela nanga yasila kajanga lolobaki binsoni nanga yakobonga nesema elikana moto lobi moto akokufa elikana mama lobi mama yakozangara elikana ngai na chena yo elikana ngati na chena yo elikana na chena yo elikana na chena yo elikana na chena yo Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3. Sembola haloboko sembola haloboko sembola haloboko
sembolaka loboko anasengaki mwana yawe apesaki ya samele ngai mpe nasenge yawe apesa ngai ekina ngai mpe nasenge yawe ekokisa bapromese na bomoi na ngai anasengaki mwana yawe apesaki ya samele ngai mpe nasenge yawe apesa ngai ekina ngai mpe nasenge yawe ekokisa bapromese na bomoi na ngai tika na yemba tika na yemba bolingo na yo yaya na ngai yo bolingo na yo eleki nyonso sembolaka loboko sembolaka loboko na Kongo sembolaka loboko sembola loboko sembola loboko na bafamille basakolela sembola loboko sembola loboko sembola loboko na bafamille basakolela yo sembola loboko Shalom peuple de Dieu, c'est moi la sœur de Kikala. Je viens juste vous interpréter ma chanson, c'est moi le Bogo, juste pour vous.